Voilà, merci na bino bay bozanga kate pour soutenir émission Oyo parce que tant boza Rolanda yango ezali ko aider bino yo frère Oyo o zano na nzela mabe ozali ko tama banzela Oyo ezako sepesa nkolote à travers cette émission Rolanda témoignage ya ba grand homme de Dieu ba serviteur ya Nzambe ba o bazali ko sela Nzambe lelo mais vina bango pa ete soko tali ningi ba bandaki okomi okela mawa lelo nazali boso ya pasteur Rémi Isako mbote pasteur. Mbote papa na. Bonne santé. Ouais, kimeza na ngolo Nzambe. Ah, ba pasteur ba jeune, bo bangisa ka biso fort. Ba pasteur ba jeune dozo banga. Ozo banga poni. To banga ozana trop jeune donc ba sentir mo kili silio na na terre ozo bangisa biso. Bon, c'est sengi ke tata bien biso. Ezo senga ke to salela ye. Pasteur, tozana singo ya mbayo pasteur Rémi. Est-ce que vous avez l'habitude de faire solo avant au Nzambe pour merci vraiment na Tondio Makas ndeko journaliste pour na question malam parce que mutunios abanda kana zéro pe ayeko koma na niveau moko boy pour mona ngalelo ba benga mosana Nzambe na uti na parcours moko munene. Vraiment na liboto vraiment pe ba yebi Nzambe te. Papa na ngai moko vraiment yebaki na Nzambe te. Nzambe andimi ko tirenga na kati ya liboto moko vraiment o ba yebi te. J'étais vraiment bandi na Nzambe moi musika nazalaki na Angola na province ya Dundu. Wow. Na Angola. Vraiment province ya Dundu wana na Chitatu esika o bande ko na biso baloba baza. Na yeko koma na Kamako esika o famiti lelo bazali na milieu ya bachoko kokota na kati ya ba mikanda na bango c'est-à-dire kokota na kindoki vraiment. Wow. Oya même le psinde lisolo bisa to yebande yango na kindoki ndenge kokota kindoki ndenge bon ezalaki moment vraiment on andimaka te que non Nzambe pazalaka. Andimaka te que non Nzambe pe azalaka vraiment na vie. Parce que kindoki banda ko a1 ko amenenga e kokota na ndenge nini ya ko bwakilaka batu ba o babenga le lombas kuna tozo benga ngo kasonda ya bachoko. OK. Di bokota inane na zamba poza la vraiment initié ka pona likambwana. Da bokoti ba otangisa bino ndeni bo bwakela. Otangisa bino ndeni noko bwaka ndeni noko longola. Zana ba kasonda ya moto ba kasonda vraiment c'est-à-dire ya ba minutes pas ezio mbamo so que ezio vraiment zalate pasteur Rémi donc il faut au boire la batuna pas avimi pe akei je me souviens bon son zamba quand ndinga yokelingama yokoma musali nae na ngolo wana vraiment de non, mon appel Kembonaye, parce que je me souviens des personnes bakenda. Jésus. Aïe, aïe, aïe. Émission Bonzambe, beaucoup découvrir, passer à pasteur, ndeni, les cas tozana na pasteur Rémi. Et ça, quoi, azobet la mission masolo. Donc, beaucoup de nazamba inane. Baza quoi apprendre. Nazamba bachoko. Je me trouvais que non, j'étais vraiment abandonné. Hein? À cela de yako pusenga lokola boye banzambe pe ezala kité te to zongona muke tango ba apprendre yo peut créer le wanga nde asala ndango na yo na bandi pe ko sala oh là 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 ko pesa bato ezala ba mot forcé hein bolingwa makasi je le faisais vraiment na bando sala ngo pesa ba kisono ono mwasana aboyi na ndenge nini to sona yepa na odo à l'époque Nazui. Aziga Boreki. Ah bon. Donc après wana, c'est que nini salaki okoma na l'homme de Dieu. Événement nini. Bon, je me souviens en 2003. Samba kotana kinanga. 2003. Oui. Samba kotana nga. Nanzela parce que na bando linga pe masano mingi. Oui. Ya balé. À travers mutu moko vraiment bon bandeko to benga lelo baba
Oui, oui. hein, au bazana ba kovo Bakovo, voilà. amoni moto wana azobenga nga homme de Dieu. Atali na bi est-ce que nzambe yango azalaka o moto akobenga nga homme de Dieu moto neti nga bo négligé alobi non kobwaka nga te pesa nga nanu mai nakoki kaka eloko moko na motema nakota epa na biso napesa mai nabima boye moto aza te ti lelo namona moto wana te. Oula. Alors na katikati ya butu vers 3 heures moto wana ayaki bandi koloba non nayaki me oyambaki nga te lelo siko tozosilana na yo. Je te dis chambre oyo ezalaki ya ngai parce que na chambre na nga même papa oyo abotanga akotaka te oyo ntango nazalaki moto abandi okota parce que nazalaka mwana mobali moko na kati ya basi ezalaka leki na nga mosi nde esengeli akota. Alors eye kotombe butu wana nabetamaka lokola nyoka elongi vimbi tout ça na papa lokola aza mpe moto aba mystique ekotala alobi ça c'est quoi ça bandi tuna babiloko na ye me réponse moko ezalaki te ekosalaki non ntango eloko wana s'est passé deuxième fois nazwaki choc na mopanzi. Wow. moto azoyebisanga ke à partir d'aujourd'hui esengeli olongwa na nzela wana obanda koservir nga toza frappe ya nkolo na betami natali nalobi nakosalela nzambe na mboko bayebi nga est-ce que nani akondimela nga vraiment alobi te esimba te soki akobeta nga aboma nga nde nandimaki ya solo azali nzambe lokola eza appel na nzambe moya odute mpe eza te azongi lisusu ndenge tepa na nga oyo eyokaka bie te na frappe vraiment oyo nazwaka ya suka. Après na tongo nango ya un apôtre moko abandaki kouta na mbujimai apôtre Néo. C'est ma première fois ya komona bato église Néo apostolique. Voilà. Apôtre a prophétisé la tina ya moto aza mopagano oyo azali mopagano neti ngai prophétisé nazalaki na ndako certain dimanche le 14 avril 2003 lobi non bobengela nga mutu tel aza appelé d'être un homme de Dieu. Omona kaka bato aba veste baye na ba o bazobenga yo babenganga ngai na Néo kuna na keno sane no bazobenga yo foya awa ntango nakomi une fois kobanda kaka wana tosololi na ye na mwa ndako na bango wana lobi non Zambe aza na bosenga na yo. Bakosakri ngai na Néo bakosakri nga attaque Jack na Néo apostolique. C'est-à-dire tango kana zozonga na ndako ezala singa ezala mai ezala nyonso nandimaki kotumba ngo mbala moko parce que namonaki yango ezalaki important te. Donc bongwani mbala moko natikaki nyonso totalement mpe nandimaki koabandone tout oyo ezalaki ata ya papa nanga jusqu'à ce présent. Alléluia. En tout cas, merci beaucoup. Tout ça, on a qui Nzamba zali puissant. Donc, yé moko Nzamba, nem si pas on a l'autre qui yob na don Nzamba visiter yo moko. Nga alekandi la mutute. Kolota eza bon. Ndenge balobaka Dieu part tato di manière, tato di notre, mais yanga ezale ya kolota te. C'est-à-dire homonyme. Parce qu'aveni na biso na chikapo bato bayebi aveni eza vraiment polele. O ndenge ezalaka courbir boye ezati polele. Sko nazotuna na bato balobi bamoni te. Mais moto wana ye pendant 3 fois na butu kobetanga. Bato bamoni te. Soko okangi motema loba ata Lucifer ye moko fa bongwa. Pasteur Yebi, en tout cas, et salinga zo tokolenga na bangi. Mais quoi toi quand na kolo tokobanga toi na bonzambe tokobanga te, mais sinon tango bandema ka bonzambe ezalaki facile. Et c'est bato bandondi mo facilement parce que bayeba ki déjà que kuna na ozwa kisa moi si boy. Il est kaine ngani. Bon, ce qui est passé, est déjà passé, c'est
capable ya koloba ngo kaka. Oui. Naza na ami moko ti lelo aza komoni Lumumba Patrice ebele bandimaki te avec l'état bayaki kondima ebele babanda kozwanga na position ya sol d'état o bazobenga Paul parce que Paul ntango alobi na bakoke nzambe nde atinenga bato babanda ondima liso te bamonaki balobi te oyo azaka mobomi kaka bayebaki nazalaki mutu na banda koforce babolingo o mutu vraiment ata baboyi yo soko oye kaka nakoyebi soki aleta misu na nga ebanda ozala misu ya sirene so natali yo kaka boyo otombi amore. Wow. Mais talaka nzambe akongoli makambo nyonso vraiment bato babanda ondima na pasi mais soka ba méthode nyo o saki peut-être ekope ko aider frère oyo azaki na banzela wana auti obongo na sika. Méthode ya liboso ezalaki comportement na nga ndenge ezalaka echangeaka. Comportement na nga ya liboso na ya mibale ekeseni parce que nazalaki ekelamu ya kala nakomaki siko ekelamu ya sika ntango bato babanda omona ekomi moto aye babanda obenga mwana wanganga. Mwana wanganga adi mwana wanganga c'est-à-dire na mwana ya nganga oui c'est ça bazobenga mwana wanganga salelanga mwatati kiboye nayebi si bango kete nga makambo wana eza lisote nayebi lisote te okosi obatami ozobatama me ozokosa biso ka boye. Oh là là. Tango bazoboye bakomonaka moto ya bandaki kosala nakomi koteya bango azoteya bango mokolo moko témoignage na bosanaka te omonaka nzambe aza malamu na tiki chikapa na Kamako précisément na Kamako na côté Angola azoki koteya na lipapa mapapa na biso akalo evimba wana na kiloti zo na yeba te ke no kiloti mama na lidosol lipapa pekatani est-ce que bato bayaki ko comprendre que non ya solo moto a changé parce que na banda olinga kolata fort nazalaki so tali nzoto abato bayebi nzoto tala ko gêner pa na ngai ezelo te na gêner te na yebi ke non ba force na ngeza vraiment lelo soki nzoto ekondi boye po tomoni ke nzambe aza malamu. En tout cas nabiki bato bazali kolanda biso bali na esengo mingi ya koyoka témoignage oyo ndeko yo mpe ozana na banzela wana eza na tarte eza tarte parce que Pasteur Rémi a outil opesa témoignage puis azo continuer kopesa témoignage na donc eza na tarte okoki pe ko changer Christ azane wana azwa mutu tout mais si conseiller bato bazana banzela wana oyebisa wana ni tant que mutu veut pe makambo wana ba conséquences ces années. OK, merci Kalolinge Bible soloba libanda na Yesu bomo ezate na kati na Yesu ne bomo ezali bandeko bana banzela wana ezanzela malamu te batika yango biso nyonso tomonaki keno ezesengo oyekoki ko apporter biso pona nini mais ezesengo moko ya tamuke avec l'état oyo regretter ndenge jazolobaki esengo ni na mutu agani nyonso ya mokili me apetre bomo inaye foto yebake bayeba na bango bato bazana nkuna bayebake moto akelaki bango azana bosenga na bango batika kokende pa ekela lokola bango aza eloko moko te. Voilà, Pasteur Rémi tozokobaka na koyoka yo parce que wai ko bâtir église ndenge nini. Bon, église etongamaka na heure du Saint-Esprit. Pour le moment, je peux te dire que naza toujours na makolo ya ba vie. OK. Oza ko apprendre na nous. Na bon, nalinga koyoka mingi parce que même papa onazanae awa, je le dis souvent, mon père, que ngai
nazaka lokola apôtre Paul naza na posa te ya kozala na naza na posa te ya kozala na église take mission eza makasi po lelo so navandi na église eza lokola bato baza na Londres baza na bosenga nanga bato ba na États-Unis ba na bosenga nanga ko lelo so navandi na Kinshasa. Vous comprenez que ton église est facilité. Hein? Pour le moment, je suis comme un missionnaire. Vous êtes comme missionnaire. Donc, yo, tu es en Okana, Banzela, Banzela, église, Baseli, les alites, jusqu'à ti et pas peur, nazote. Mais est-ce que vous répondez à la question de la semaine où tu es collègue? Au bon, aussi, d'ailleurs, combien de personnes vous t'aimez? Ouf! Christ à travers ma terre. Bon, je peux te dire que chaque jour, bato baso bongwana. Chaque jour, nazala kana toloku ya bato bazozala toujours simanangai. Parce que bazozala simananga comme ngai te, mais bazozala sima selo onzamba loni katinanga. Bato babongoli bazebele. Semaine eleki zamba salaki grâce na cité kitoko esika on a bimisi sur l'île où ils ont la matinale vraiment motoali na commune ya Barumbu za Barumbu ka OK zawana motomoko vraiment asa azwa ki vraiment lobiko kaka to prena port ya liaki bato bazobikisama chaque jour ba opé bazokwa ba bazobenga bazapebele. En tout cas, merci beaucoup Pasteur Rémi. Toi na esunga ko yamba yo na émission Mpisa Bonzambe. Merci. Ce côté ya mutu o azolando na émission awa. Ote ya yi abongola mutema oyebisa yene. Côté ya mutu o ya solanda ngai na émission na koyebisa ye eloko liboso faut moto à se répartir. Repentance est le moko de ser. Moto ko kosa moto ma kosa conscience na été. Parce que moto tango azo sa la repentance o ezo uta na conscience na ye pe na motema na ye aza moto azo bongwana mbala moko saki ba yebisa bongwana. Alors moto mosusu okote ya ye po bongwana mais taki tana ye kokina note atosali ndengeni obongwana na yebete fusko osandi na bato bongo bon moto abongo bakendaka na ye na makasite. Je bénis mon père et c'est Kazali pasteur Jano Kabongo, que Dieu la bénisse. Alobaka nanga jo moko alobi okuta mutu po gagner mutu bien faut mimila mutu na lire loko ya lingi. Yango nande apôtre Paul abanota mwanango ya koloba nini soka zepa ba melbanki ami komisi lokola mo melbanki pona ko gagner bango ba ya kati ya Christ. Ko gagner bango za facilement c'est lokaka condition to orientation ya Saint-Esprit ninga komemela yo. Merci beaucoup wana bozola d'émission Bonzambe tozali na Pasteur Rémi Esako. Oh, atinga tout malili na bangi mais to banga te parce que biso zali kati na nkolo Pasteur Remeza na serominga ko yamba na émission Mpisa Bonzambe to sepile makasi na témoignage au membala sima te ko bombi biloko ebele mais vie à temps aussi. Merci. Mais en tout cas prochainement to ko sepela ozonga lisusu to yamba. Merci. Merci. Merci Nasipe.